soki omoni mwana moto awa yango elatisaka bino bosabone pe awa na Early Chikeva Kimbangu TV chaîne oyo tata na bamwaze na yaya batalaka awa okotala bagagi ya kitoko ba émission ya kitoko ba télé-réalité kuutu kolobate Early Chikeva Kimbangu TV égal bilingangeli so benga tonton na kosilika na omona ngo mabe na bongso identité ki mobali peni pe ki mobali etele makate na sukolaka na basi na lalaka na basi tant na koya mama bandi ko lela mari to ile ba mbongo na tina mbongo ti oza mwana mobali ngapi oli kotemela na meso na nolinga mingi matanga mingi papa po mama abande kolinga ngati apa lengo sana musala na zo sala te tant ba kondi papa esili ok point noir na zongi sous point noir maman tiere na souci na ko yota ki oba fela kanga mais te mama eso ezai katcha ngai donc soki na fandi mundazo le bateau mabe na ngai ils ont respecté ils ont signalé nga tala boy donc na za déjà envoûté na côté na monde satanique na moto ça ba menaza déjà envoûté na kimi na ki point noir mama kana sima na ba souci wana mama yokufa tant mama kufi famille tika puis ba famille pena ko ba telanté la biso ba fo telanté la chose zati taso ngasi kona kipede na jimbongo bande ko nanga bazoka soni pa gangelanga mais soko gangelinga mbona na opesa ote parce que comme les singamu na ko des familles donc na memi sonya famille me bande ko ba otala soni pour na zo sima mbongo soko fininga na opesa yo mutambongo respect na mutambongo pour ya zo mona meyo za na lokote le père ya tata azoki na onatra ba oncle makamukili ki ba oteka famille pende panzani ko sho ezate to pe na ke ponche na ngabi tenga pe fo na zo mona clair te fonga na zo pona libota na ngai pona ape na swati c'est moi lobi ti ozo swati boy parce que na bokutani na reine na biso a ponche noir te mati kamishi so kokutani na za pona ba solution nyonso ya vie te manga pe na zaki déjà na lieb ya makile ya Satan ekochika na libumbu siko yebisanga o mama manzambi mais yoka nzambe nga yebisanga lobi Paul na tsaki olega na kuna na plaki tapo okendo yiba maeli ya Satana kwa kosambusi na miso bato malgré tout nazolo mais nazana bitumba lokola nzamba dayo alongi ngai azongi singa mobali pendant na âge à 10 ans peine kufa mais lona 33 ans nazongi mobali nazoyeba ke azawana pona kokota bitumba na ngai parce que bipoli kende témoigner longue ezala ngambu na yo lokolo ezala ngambu na ngai longue apesa la ngambu na yo tso témoigner na zana yo ba pedi ba otinda nga ba texture na tempo zo finga ba tchel ngoko témoigner otanga komo na biso te ngala kotanga koma mutu te ngala ekolo ba pona onza masali kati na ngai soki nzema ko sango tema na yo pobi moninga tazaki na kipede atiki ngape na tika mabete minazo apona paka nzambe soki yo ndeko zana ndeko apede ko beta ete ozana ndeko ndumba to lesbienne ko menacer ete parce que ngai famille betaki metema nazaki na ngamvute mwana tika siko okoti à partir à PD okoti siko ba science occulte ndengeni tant to komi c'est rabia ma biso na maison abi maison comme na boîte noire na cibiti waki na poche na ko ba cibiti mboka ngo batazalaka mikuse so moni mutamula esika luka mwa eloko tant to komi wana alors biso préparer pour biso ko koti awa bazonga raté parce que te bana musana biso 12h30 to metopore biloko makamnyonso tant ekomi minuit quand to lalaki aya la musi biso abifuto tikala nini nga babota biso na bana basi na mikonzi na ba musicien batandenge na ndenge biso to ni ko les hôtels à teki ko sota ministre ma fou to e pareni biso il faut que ça rene respect to traini ndenge babota biso ngamba contre na ki mutumo na ki kasa kasa na komi na tuni ser wanga babenga batango mikuse banangi moro bité ko bengi moro te babenga bango ba eno message ngai papa eno message pour nous aki pe misu makasi donc il dit sécurité
ngabi no message omone loko yo na lingana ngo tata utangote tinila na mobali bona sipela na ngai na posaka olimu sangana koma nanga mwasi alobi yo omoni bino to bozo bango monike muninga kana souci ya vie na ye soit disait que mutu wana asala bino na sentiment na bino te avasta na fatu na mutu na sentiment na ye ngala bia se babia za kanzambe akotuna sentiment abi fanda za escroc okobona wazo konja mokileza reine na biso matikamis ngabi bongo ba lisi faire azana habité papa lisi faire azate ye ba benga ki ange le plus beau du monde ye nazo ko azotala mokili za bozo ki pasi ya zali bokomona ye asali bisala sabio ba musique mongo ibinika dans les villes bo bina bo sepelisa reine bana basi soni ba okoka tenga pa lo keto anyama donc na bandi na ba fantaisie nesi bo bongo ba danse moko ba mise ba bina ba tchaka tchaka likolo bo faux danse soko ndiminga ite mafu menga nazo ba ongai na moni parce que nazaki muntu mena otam na komiko jouer na deux mondes tant que komi wana reine matikam sabi tant que komi te cercle ebimaki oh ya bi eza avion ba miso ba mobanga fede mo zakana kanya likolo mwana mama yo linga ba faire kisi tala ngabi ala nisto komi boy sort ezarate so lingo bika ya to kota mais ba o ba kota te ba tikana maboma miso ba kufa to kenda kuna 4 personnes basini balé ba pele pe mi balé pour peut-être que dans ce qui tuana inconnu to coach na cercueil to ce que dans la cercueil est comme un avion biso tout remis basi na kati na table libele penzako ça explique limwe moi si penza na kati avion ndaso ani ko sipanga be moni bango baboya ki mwene to bino nyonso ko coach na kati cercueil moko wana cercueil ezaya munemi bino nyonso ko biso tipo ba bano kaste biso to coach to komi kuna tout va comme la tour Eiffel ya Suisse tellement ils ont monde de ténèbres jamais on va qu'ils ont monde de ténèbres ça on va qui bon autre to kendete tant to komi rien à lobby a ils Suisse monter en soit rien à bien neuf sabino a ils Suisse mais ils ont monde de ténèbres té ba benga monde de ténèbres pour na nini parce que tellement misala diable les âmes abé ndé ba benga monde de ténèbres mais monde on les a propre mon ba ko sabino te porter au télé matin mon client qui to quoi yaya ba mwinda yango wana soko tali mingi ba secte lokola ba franc-maçon na ba secte makasi la propre eloko na ngane sabino naza pa mingi na souci na bino mingi bandeko na basi bolingi sentiment ba mode mingi mode bozola ta wana olati nastro lobi na ke prier nza matala ka libana ta motima c'est faux au moins tant bolata ba soki toi disant que nastro on a nos pantalons mais là tu na ninga respecter que moi na nzambe yo lati kanga dadi ba ndenge moko boy famille na yote noko pete boko bozo kosela ba famille makambo reine wana komo na reine Rihanna za reine oyo azotala azapona look ya mode ba ya basi soit déjà que Rihanna musicien nandi marate kombo apporter la sirène look to ala tata na mona kai nazima monga za look na biso ya monde oto zalaki yes ba look ba talon obinga basi bozolata ba soutien bolota ba nastro eta look lata na monde des ténèbres donc yo église lobi ki ona lata za mataka ne libala taka motema okosi na yo tiningo yaka awa nzamba aomona ne yo te parce que nzamba okaka motema sumu sola kopola akini saka zolo mutazo contrôler eza Rihanna po ya za reine wa zo contrôler mambo ya kolata ya omuli bana basi bozana pité bilula lula pourquoi délivrance ezaka ezaka mingi bino si boye barate boza facile comme bonjour bolingi bilula lula bidefa defa ozoki kodefa tika belo mais c'est faux parce que yokana siko tina ya kabelo tango régné tozaki na réunion abi reine nanga na pesi okombo reine kindobika parce que oza gentil nanga makasi chaque rendez-vous tu boire pas nanga muta sibilisanga lokola yo azate na commission reine tant commission reine alobi papi on a pesi yo moni tatouage na ba ina kolongola te pona kolobela ngo papi on a pesi yo tant ozonga na mokili réel orobeta c'est faut que mutu wana ataona ba point abeti ngai parce que na comment dire parce que na umek na via kisi na ju kisi na 14 ans les 33 ans
c'est qui? Alors, comment chef. Donc, ils sont dans coach dans magasin dans moto dans monde na biso comme on voit chinois. La reine qui ndobi kazani kuma moto qui a sirène. Moto ko sa binote mama. Parce que so tete mais comme nazo loba miteli ma fu menga na uti na monde wana. C'était nazo yaki sila ki ndoki punition mais wapi yango lelo. Toi papier za ma sila menga yo naza penda bien. So tete mais na opesa yo. Témoignage vivant. Apesi ngai opportunité wana. Ngaso na tuna bireni bongo so lina sala ni na bi na moina mokili normal pas bien mokili réel ndi ya lobaka. Abi na opesa bakabelo basi oke kotekela bango. Mais na kati wana tozotia makamutu ya mabe. Kabele banene na amikuseti. Ba mfute kabelo ba tia mokili ki. Basi ba bomi na bala pona kabelo. Basi ba kufi na sida pona bakabelo. Tonga na ye nango et na réel. Kanga na tema ngape muta basi li sekite parce que non c'est la basi ba kisa robaka. Na yebi njota mwasi 100%. Mais na lali mwasi fiti na fandi bo. Na yebi njota mwasi. Ya koyeba parce que non c'est la kisi menga mwana la mwasi na yebi ngati. Tina comme 33 bele bien njota mwasi te kena sangisa na nzoto. Parce que au monte c'est déjà et bebaki. Apesenga ba planche na ina teki, apesenga na ba sous-vêtements ba string na ba soutien na bina ba nastro wana. Ba tiena ba sous-vêtements wana. Yo la tit ba si ba localiser yo. Tant que comme la période il y a règle, au copain était, on la grave à douleur, ou sur la douleur, nous qui est possible. Période il y a aux arana kimiate, des mots là comme on a eu des mots, zukuru yabara, il y a ça on a essayé quand on l'a tissu vêtement, on a tout ça comme misapi. Au copain était pas ventré, qu'on a manipulé yo, parce que donc yo la tiba bilamba on a yo monde on me bisque outité, et ce pour là kiango mawa. Yamwana bibi faites tout eloko nyonso salango au nom de Jésus. Osombi lamba osombi kabelo avola tango sanctifiant wana kombo na Yesu. Ren wana matikam swana azandenge ni na lati ndenge ni na za perse to azandenge ni ren wana. Ren na ebité présence na ye. Nebi na rolo bati. Potanga bimaki tokuta ayi. Ona sati kana eloko moko bebimi na nzoto na nga Ndichi na komile si pepele. Donc aza ngambe par rapport à ange tout bazaki ba nga ko banini ba démon bazaki pembe na isinga zinga parce que ba démon la pembe ni mutu za musala na yi azinga mbi bassin ningi basi na mona ba otobola awa lolemu ba percé wana na ba fi ba lata mikolo awa ndesi ba reine za ndenge ya lataka mo opozolata eza lukina yanga so localiser bino oboyo lingo linga te mafu azo localiser bino parce que style bozini ko eza style na yi na batalo ya Rihanna eza biloko na ye olobi atoboli awa atoboli pe awa aperce pe na libumu aperce pe na libumu tant to silisi to lito zonga sikoyo na mokili aye embrasser nga tanga soka embrasser nga moi to papa abenga mili mabeti moi mi mabende imana njota bato siko ngai siko mi mabebi manga siko ne ba demo iso kota ngai na jupe na donc il voit pene ya mwasi ifandi pinza tant to ye soki tobimi na butu oza na omwasi menga so esi na se déguiser totemini okotulati taka naza albinose soki ekoti soko na bamangi donc ngango so toza bassin monene na obanga taki bassin na yo te ata na temi na suka voiture ekoya ezwi ngai mpo niveau kipede mataki ye si vous pena kotanga bakongo te parce que eza mabe mene tobimi na bakonzi bato minene mosusu ozomoi na te ozokomona ye mais biso pamba soki ayepa na yo akomi na si parce que yo nous commandé parce que rien n'a kati na yo nous commandé au ba ataki bokonzi na ite yango na sabino mibali yo to basi yo bazo mibali ayebi adresse na ite bosala keba toto kinara to magana butu to za na semence moto lataka toto sala ba rapport wana yo sala rapport na ngai te yo mobali so za homme d'affaires to za mutambongo rien diable za kati na ngai demo wana ako localiser yo na rapport c'est to sanga na yo tango ke azui super mais na yo na prudence abandi kotala ba bien na yo ba faire na yo so za homme d'affaires ba bloquer yango yo ke na yo ti obi ko zaki mwasa nduma mais ba kangi ya yo okita makeli na ndako nduma wona laki na yo yebiye mobali yo bimaki na yo yebiye parce que tane ko jouer des rôles basi ya ndumba biso na ponto kinenge moko to obebisa ba vie ya bana mibali misuwa na monde na biso ba bebisa vie ya bana basi
Si on y mobile on la moi ça ndumbo lobi on a la qui na prudence et si on a to kosi na yo. Tant que ça des rapports on a y dia ba bien prudence té à se localiser déjà. Freinage elio ya on a minute na moi qui na ko mona kuluna. Kuluna ki nini? To ina bilamba ya mibali. Toujours teka ba chapeau ba varisa mibali complet ma papa tango alati. Akola ki mi bien respect na caractère boto si na mutu nyonso. Ministre moke mutu mote sa nini? Impoli na mutu tu. Mwana mutu azo kelala ba mami kola zo banga ta lobi za nango makambo le kaka jamais. Aza mfuti na bilamba oyo to yaki nango. Bana bazo bimana ba mama. Batata bazo bimana bana mikie. Ezi makambo ezo commander na monde des ténèbres. Ko tcha peni en bas na munoko. Eza na royaume o abiso kuna na boîte noire. Poto fan de ça idéologie qui pédé na mokili. Ndé baba ki babeza ndenge wana pédé faut ozaka na makasi ya ko sisé mobali peni. Mais na ndenge nzambe za normalité, on soit peni. Ya mwana batu moi c'est na munoko ça déjà péché. Mais toi tu zaki to tambola na ignorance moi to yeba ezate. Parce que ngate ma apesenga kombo mususu la reine de Cissé. Nous avons makasi côté wana. Pour na sala on faut payer $500. Na zo joie payer. Mais te mezambo mo ma sumu ya milima tozo yeba te. Ambiance ndé ambiance. Frère Paul, olobi na butu soki batu balali Bible pe lobi yango. Nzambe atindela batu mapamboli mais merci papa. Tant to la na butu muta kosa bino te nzambe azali diable azali. Ko tchadu tite. Diable nenga zana azali maintenant bakangi ete. Mais soki butu zo bika ngana bino parce que mawana za likolo na biso na bino. Parce que traka ngana bandi ki pede na mulime ko tchinga na libumu. Ilonga yo 33 ans malgré tout. Nzambe na minute moko boye ko bikisa ngaki mobali zongi na miyebi ke na za mobali. Parce que nazaki mvuti so benga tonton na zo silika. Na kolinga te. Pe na mo ipepo na tambola katika na butu. Ilo mona koloba bino za nini? Tant to la na butu nzambe abonsali pa moli pona mutu na mutu. So diable ezaka ndenge nini? Tant yo lamuki yo koyeba te ke nzambe apesi yo mapambo lingande siko na zo mona parce que nazaki na misu. Parce que la kotuma toloba tomeka bandoki parce que kisi na ndoki po kisi za na mwa niveau ko leka ndoki mais tomeka ba bata misala mabe parce que na sola boye mutabi benga na sola se mutabi na bari na zo résoudre mais na sola na mutu na zo parce que na komela misala mabe. Tant to lalaka nzambe abonsa na lipamboli na yi mais yo okoyeba te tant la mukinga na otana bi ezongela tina maboko ngabi alamuki nango penzako so na kosala tout na lukalika donc il likamo izanga ta tina na profeko ka dans le vide ce qui pose na maîtrise il est tant to so na biso na yo malgré boso ko misa ya mabe wana mbala moko reine wana tambo na nga diable na ngai wana mwasi on est tout bien ça muta ça des mois gentil on dit matin nous sommes très gentil mais c'est pas sur la ndoki Europe qui est en crise on a comme des mots tout bien aza gentil na komi kita respect okobeti mpe litama pesi litama o mazo kosa na si gentil na osala bato mabe. OK donc so bato balali na butu mapamboli bazime tango siko mutalamuki na tante yo suppose ki na disement nzambe te maloba oyo misema mabe lipambo ni sali nini eyibami so biso don sa ndenge nini to ko mana butu to na commit ngana osala su po ya ngai chance esilaki erena lobi ndengo zongi na mokili wana po zaki tonki ba renyoti abine ozonga wana ya yo esili basi oyo zomona mokili réel wana baza batinga na hote baza bandeko na hote basi baza baninga pe bandeko na yo obozana ba na monde na biso boîte noire oyoki la reine kindobi ngana bi oui ma reine na yoki abine ozonga wana kende na démon oyo Tobi atambola na yo très gentil tant na roya ma copine po ba pelele na ba janzo to na basi pedali ni janzo to mingi gentil on les a bangoté démon on a Tobi ça très gentil pe a na respect ko zo idete ma copine tant na roya mbona nzoto wana yo mwasi na boteli opportunité na onyonso opportunité on zamba sali yo na ngo penza ya ba relation a bien kokuta na bato minene ngai pede na boteli yango opane te otambola mwasi bazomona hoteli babe mais pede mo boyebani na ye alingako makasa so kabila ya zo ede yo lobi pede na nganga mingi atika ngata na makambo au kosa yo pede azani eloko te pasane mobali opportunité wana zana ngezambi ya yo mwasi ya yibi ko yiba
Dieu le pénal ba vérité le bi ah on a ma coquille européenne ça bien noté mais ngana yibaka kaka azolo banaye abi pas c'est là na kangi bino bokozonga soutenga na yibaka moi si akomo tambalo ka etula moi si vient malonga ezate mais PD aleki moi si na malonga sala keba sozo na camarade à PD et ça va PD ba ndumba ba lesbienne monde na monde on a tout et ça monde na biso tozaki nango kindumba ça qui se resimba te ndumba tout pour si mambongo il faut kota na monde